Oui. Situation na ye nango za ya jeune fille autoboire moi na liboso to moni ce bana bazobele belé bon le biso to za ba genre l'ordre to yaki to saisir ye moi na to tindi l'hôpital. Est-ce que moi na zo respirer? Bon bengela nga au petit Georges là. Moi mon compte. Yo mon compte. Ta fait où? Ça va comment? Réponds. Au petit Georges. Présent mon commissaire. Soit à disposition nous sur pour la maman. Plus là à vos ordres. Baya na yeba samisa yao. Fungula kraka bako samisa na kraka te. Awo zo de mo komanda. Kanga mpanga na obi o zo le la. Fanda komanda. Les églises de maman. Ah ma sango. Yo, kokolo ba maloba wana na papier mama oko samba. Terminez mon commandant. Ok, reposez-vous, naza ko samisa sika sika. Awo zo. Mama Fanda, mama koloba makamwana na procès verbal. Fanda o mama boy. Eh mama landawa. Chef de poste yela e mai azali na droit ya komela mai. Mai zango ya pesa ngana no kombo na yo. Sila alias Sylvie. Ok, Sila alias Sylvie. Ok. Mon condiment. Mai muteme kita bongo yo sabiso likambo yo sali. Zoko bongo. Kamata mai. Mela. Malembe maman. Ok. Obotami wapi Sylvie? Na Congo dati nini? Na mboka nini? Kinshasa na dati nini? 25 avril. Mbola nini? 77. Papa na yo. Kombo ya papa na yo. Papa Jean-Pierre Mukoko. Jean-Pierre Mukoko. Mama na yo. Mama Shako. Mama Shako. Ok. Province nini? Batetela. Province no Batetela. Batetela ezali tribu. Province na yo. Kasai. Quel Kasai? Batetela. Kasai oriental. Batetela bazali na Kasai oriental. Allez, zongela. Batetela bazali na Kasai oriental. Kasai oriental. Ok. Oye kosala nini na bureau na biso? Bakomana babenga te batandako ba. Nako tuna obeyo. Oye kosala nini na bureau na biso? Olingo loba na français. Quel est l'objet de votre présence devant nous? Bakanga basoda bakanga. Bakangi yo pona nini? Basoda muti bayena awa. Bayena yo na tina nini? Mena ko tuna yo te? Non, ça n'a rien de eloko nini nango eloko nini kosala susu oye kosala nini awa bakangi yo pona nini basoda pona mwana sali nini natikaki wana wapi na se otike na se wapi bon okoki koyebisa biso ndenge nini pe pona nini otiki mwana na se ya pont elingi koloba obwaki mwana. Madame, écoute. Écoute-moi dit. Je te pose la question de savoir. Voudriez-vous nous relater comment avez-vous jeté votre enfant? Maman Sylvie. Attends, je vais parler. Mais allons-y, non? Relate-moi comment avez-vous jeté cet enfant-là? La faute n'a pas papa commande. La faute n'a pas été.
Madame, je te demande de me relater comment avez-vous jeté cet enfant. Mais relatez-nous, non? Hein, Loba.